para tambo con ale, que para tambo. Ok, para tambo con ale, que para tambo con ale, on ne sait pas où l'on va couper. Ok, para tambo con ale, ngayoyo nazunguka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te ebele bisika biso bino, nzambalo la apambola bino. Voilà, place de sotozalaka, biso eza toza ba soda quoi. Toza ba soda kande na ese bino na imbo vacances moko muke. Mais ele karabongo te talaka so ba pesi biso musala. Moi vacances, moi musala. Yenge na bandeko biso nyonso ya pays ya Congo, boboto bondeko na bino nyonso bolingaka la danoise bisika bozali vraiment bayenge na ndenge ya mukete nzambalo la aiba kopambola bino aiba kosala ya minene bisika biso bozali et kozala takos na ndenge ya mukete. Vraiment bandeko na ngai sans tarder. On est là, tous solola, et ça la bien. Voilà, et ça la bien, ma casse, tous solola. Et que ça la bien, voilà. Tous solola, na biso kaka. Vous êtes là, tout le monde qui est bouillé, et ça la bien. Bandi Ronangai, to betaka li solo sans tarder. Moi, li solo, et ça la bien. Voilà, bandeko nanga moi lisolo tokos à tout à l'heure na zoya to solo là to chango penza eza moi lisolo moko ba beteli biso petit France. Voilà, bandeko nanga moi lisolo et na France et kozala bien et kosala malamu makasi awa eza chambre hôtel. Voilà, tozaka obeta moi lisolo mbango nazo bimana ke sala moi kotambola kana quartier. Bandeko nanga balobi ndeko mwasi abeti lisolo alobi ndeko mobali ex mobali nae ok na kombo ya Jean-Marie papa Jean-Marie aza kotelengana akomi mutu ya bilala mutu oyo azalaki na ndaku nae azalaki na mwasi nae azalaki na pose lelo ndeko Jean-Marie akomi na ye bilala ndenge nini bandeko nanga boyoka bino moko boye boza na se ya sous les baobab moi kopo ati kopo a café kopo a vin blanc vin rouge ele kaka nango tokos na ndenge mukete bandeko nanga ele kaka. Donc ndeko na biso Jean-Marie a eu problème ni ekomi ndeko Jean-Marie bandeko boyoka ndeko Jean-Marie eza pasi na mawa bana mibali ya poto batata ya poto bo baby saka vie na bino na seconde bozo baby sa ba vie na bino na seconde ndeko nanga ndeko Jean-Marie azaki na ba société bandeko ba société minene azalaki na ndeko Jean-Marie ba société o ba bengi société minene ndeko Jean-Marie abalaka mwasi na bana vie posée bazalaki bien abandé ko sala ba société na ye ezaki ba société ya balobaki ya ba voiture mais abandé ko futa ba taxe te à chaque fois que sali société et comme ki afuta ba taxe asala boy soki eyeli ndongo abwakisi société wana azui asali sous société mususu na kombo mususu donc ba identité belé babane ko vivre bongo na mwasi na ye mwasi vie kitoko bazalaki na vie ya bien na kati ya France mais balinga ko futa ba impoté so ye comme ba impôt et comme accumulé a bwakisi société wana afungoli société mususu alors ba dossier wana biloko wana nyonso tu babane ko mwasi abande ko bomba ngo yebe bobala bande ko bomba ba dossier
bande okande tozalaka mwasi azaki na camarade na ye azaki mwasi abalate yango wana tozoloba ke to ezate ke wana la danos denga beta lisolo na mwa conseil tozoloba te mabe te ke ono mutu azala na mwasi na camarade oya balate eza mabe te mais tala camarade bande konanga yango to bangaka moko mwana mwasi abali te ozala camarade na ye ebangisaka. Alors azaki na camarade na ye balate camarade na ye botate ayaka kuna na ndako akipelaka ye pe bana moko bazalaka bien moko pe bana na ye bakendeke pa ya camarade wana botate bakoma penza famille. Alors so camarade na bango na ye azalaka na mutuka te ndeko mwasi ye pe amemaka na ye te mobali neka mutu amemaka. Alors souvent ceux qui est pas lembi ceux qui a lembi te bakena kozongisa camarade na ye na ndako soka ekotala bango parce que bakabela kaye moi sukali moi babiloko ba mona ba memi bake kotike na ndako moko pe soka bana bakende kotika bana kuna ndeko papa mona kei azui pe bana aye na bango na ndako. En tout cas bazalaki bien nzoka nde bino moka boyebi mibali nde bazalaka mobali akomile kobima na camarade wana bande ko bakomo bima na bango bakomi ko sala o bango bakwai ko sala kosala kindeko mwasi aye kokoma na zemi tanga komi na zemi ayebisi papa Jean Marie abi papa Jean Marie atukanga na komi na zemi alobi titi lungula zemi tukoza na zemi te lungula ekosala bien te lungula zemi eza malamu te lungula ekozala bien te na kosala ndenge nini talaka nde tomesana bambulo nyonso ovandi na camarade na yo kak donc alobi papa ngai banda na bokola na mokili nano nazwa zemi te nano na bota te mibali nyonso na bima na bango na tikala kozwa zemi te bon lelonga na zwi zemi ngai na longola zemi na mabi ngana kolongola zemi te sala oyo ko sala na préféré to bebana na camarade na nga mais ngai na kolongola zemi te bandeko ndeko moi ça va na zemi papa Jean ipesi trouble papa Jean Marie bandi ko banga na ko sala ndenge nini na koloba na mwasi na nga ndenge nini na koloba na jetri de ndenge nini. En tout cas papa Jean komaki mal à l'aise ayebisa lobi si c'est comme ça tout bomba secret kolobate yebisa ka camarade noke ozwi zemi na ozana mobile na star sénégalais ou bien camerounais to kosaka bon menga na okipe mwana tela kaka tenge tolingana ezate ke na respecta mwasi nanga salange lokote to sala makambe belé na ye ezaka nde biso mibali tozalaka ndeko mwasa lobi na blabi jamais ngana koloba mwana nga kozala batard te na kokosa te ngana koloba oyo koya eya bandeko kolala kolamuka zemi koma ba 4 mois abombi pona biso na yebisi camarade na nga neti le bandeli boy musukusuku tamsa ko changa ekotina na avorté tikaka na zela ekoma ba 4 mois ekoma ba 4 mois komi na zemi camarade ne kuti yonda to nazo mono changer neti moi c'est azemi alobi si na zela zemi abi bongo bombeli biso to sepeli bongo papa nani to yamba ye na ndaku to zala bien alobi non mon papa kasi mais papa kasi mobile na kasi kaka papa Jean te abi nani camarade papa Jean ouais abi kasi papa Jean ka papa Jean Marie abi non c'est non camarade na vanda na wana loba na ngana bien et puis wana na ndaku Gertrude na ndaku ya couple wana yaki wana obi ke mo songa faina les quoi document roboi a changé mutu azaki boboto azaki na motema ya bien mutu a changé mbala moko ndeko mwasa lobi camarade a changé abifanda wana eza pena papa Jean mobali na biso yo yebaka te koma mobali na biso ndenge so na yaka awa nazo kipelo bana nazo sala boye yo kanza ngoka pamba na yaka nde pa mobali na biso bandeko za c'est triste bandeko nanga esali pasi na mawa bandeko esali pasi na mawa pasi ya kosakana te ndeko na biso en tout cas à souffrir na ndenga mukete atali alobi mais ozomba makambo solo bi nazolobelo ya solo na kokosa yo pona nini esali pasi na mawa
alobi nazo ibate nazo na kokosa yo pona nini ezali ndenge ni na kosa yo nazo kosote nazo lobana yo vérité oyo ya vérité oyo babengi vérité. Bande konanga non, c'est triste, c'est vraiment triste na bande kona biso oyo ba camarade oyo tozozwa. Vraiment c'est triste. Ndeko na biso wana pasi wana esali e bandeko esali ndeko pasi atuni alobi non ngai na kobombelo eloko te ezali vraiment ndenge wana ezali bongo eke na mo papa Jean wana zeme ezali aye abine problème ezate ndeko mwasi bima na yo okokende obie soko lingi ozeli mobali na yo papa Jean bozwa Jean-Marie zoye okene pa na yo ndeko mwasi wana atelemi azwi afungoli porte akei tango sikoyo papa Jean aye na ndaku mwasi na ye abandi kotuna ye papa Jean isaki passe azo bate awanga na wapi parce que mwana mwasi wana ayeti na kati ya ndaku aye koloba lisolo papa Jean bandika kobeta munoko kaka mbala moko a excitaki ngai kaka mbala moko na kamwe pe kaka mbala moko wana komi pe na zemi nini ora bodika nde mibali balobaka mwasi wana bi problème ezate boye bine mwasi wana Gertrude azwi ba document nyonso oyo ya fraude ya papa Jean-Marie wana akei nango azwi avocat akei kofunda papa Jean-Marie makamba copie nyonso papa Jean-Marie bandosala o ba shekula o ba dossier tout abimisi yango akei kofunda ye alobi na papa Jean-Marie oyo futi ngai pe na kofuta yo papa Jean-Marie baye ba convocation ye ake kusamba batali ba fraude nyonso ndenga sala ba kateli ba mbongo ebele et puis ba kateli ki prison ya 5 ans balobi 5 ans na prison ferme na ba kamba ko sala ba travaux forcés ndaku basobaka ndaku na mama Gertrude l'état a confisqué ndaku wana bateki yango na vente aux achers pour na ba récupérer ba mbongo nyonso oyo papa bande kokosa kokende ko defa kokende kokosa ba impôt bazwi mama Gertrude na bana nae ba pesi ndako à l'état ba HLM puna na France ale papa na biso ba tie na prison mama oyo atikalaki na zemi wana kolala kolamuka aboti mwana neta na kokisika a 2 ans aye kozwa mobali ne mususu abali nae akei nae papa na biso ka na prison mama na biso pe avant na ye na bana na ye alobi en tout cas akolimbisa mobali na ye te esili bandi konanga e kosala ke papa Jean-Marie 5 ans bakatela ki ye pe ekoki asali nini aye kobima abimi na libanda tala kaka casier judiciaire na ye e baby place ba pesa inda ezate adefa na banque ezate mbongo ezate papa komi nini bitelengana akomi ko aider sikoyo ba mama oyo bazana ba bar na bango na ba château rouge wana ma papa komi kokota kuna moko ake asokole bango basani moko ake a servir papa Jean-Marie akomi bitelengana bande kunanga botala moto likolo kaka ya ba sexe okoya ko baby sa vie na yo et puis ba papa bozala quand même na conscience nazolo bana bino pa bola musa conscience botala papa Jean-Marie pa ya suki et comme la binote toyaka liboso na bino pona masekite toyaka la bino conscience attends moi si okoka pe kozwa moi si esika musu ochezemi aussi longtemps za camarade ya moi si na yote degré moi si na kosilika e okokanate mais ma be obino bosalaka mibali okomona okobimaka na proche ya camarade ya mwasi na yo camarade ya mwasi na yo okobima na ye biso basi tozaka faible biso basi tozaka na ba jalousie koleka mibali toza trop jalouse tolingaka ba ko envier moninga okomona moninga na mobali na ye okomi ko envier ye okomona moninga azozwa bien okomi ko envier ye basi tolinga ko envier mingi alors mobali soko sali faut pas te oko kwaya na camarade ya moninga parce que camarade ya moninga camarade ya mwasi na yo a déjà zawana azana mobali te azozwa ndenge bilo bozozwa te
jamais cause la motema malamu aussi longtemps que peseka moi passe boy mama ko ndimi pona ko nuire moninga. Alors bino mibali il faut bossa attention au moni soit tes camarades à moi sinon azoilo ba avance yebisa déjà moi sinon OK ngai na lingi camarade wana te biso pe basi tozaka pe bazoba mobali akoya ko yebisa yo moi sinanga na lingi camarade no oyote na lingi ete basi boni boboyaka olinga camarade nanga te asali yo nini yoka ba camarade nanga bazaka ba problème na soika na zui camarade yete soka na zui camarade yete mama azwa mayele emso mobali no azana faiblesse ya ba camarade nao pona ko éviter faiblesse wana ko banini mama na lingio na ba camarade te elobi ke tika ba camarade no bazana musika na mobali na yo musika mais biso to kakate tembe ndeko na biso koma jetride alobi yango alobi la danoise alobaka na ngada kala ni bandeli ngana osepela pe na camarade no oyote mais ngana alobi ne me asunga ka biso moko to bimi to ke ba makambo to tikela ka ebana to sala ka boeme mobali nga moko bande ko hésiter na bande olingete mais ngana mi plonja kaka na kati ya camarade nzoka ndeka camarade wana ko bota na mobali nga lelo mobali nga wana abimi na prison olie azoye aya kokute asabala nae abala penga libala ya pilo na mobali muso akenda atiko asundoli lelo mobali akomi ko travailler na ba Château Rouge na banganda ye mutazaki mutaba ya ba société nyonso nyo ekweseka nini pona ko ebima na mwasi bande ko basi muso bazaka basi ya malédiction obimi na ekaka boy vie na yo ekomi par terre okomi zéro okomi nul et sans effet yango bande ko papa bosala attention même biso ba maman faut ko sala attention soko za mo mwasi ya malamu jamais ko bima na camarade ya mobali na yo jamais ko sala ngote jamais wana eza abomination eza ki motema mabe ba proche na biso faut to soigner bango to zo bango le kwa bandeko na biso to zo bango le kwa baninga mais proche so ile ba diko koma mbanda na yo eza elengite eza mabe makasi to sali lango te parce que eza bien te et memara bien te memara malédiction memara division batu bakoyi ko bomana alors ba papa bo sala attention eza malamu te. C'était ça juste ça pendant ces jours nangai voilà nakati ya mboka moko boye kaka nakati ya toza biso musika te ngakena nga libanda te bino boyebi ba coronavirus to bimi kaka na libanda ya London kaka musika na Saften to na Saften ba o bayebi batakoto ba oyeba nde to na biso to sepela na famille voilà et ça la bien tout comme na biso pe na suka na zozonga nanga et parce que le 3 septembre en tout cas na bandi musala confinement na bandango banda na avril bobimbe avril mai juin juillet août ezaki le quoi ba grande vacances tozozonga donc na septembre à peu près 6 mois na vandi na confinement ba benginga babino tozozonga ya musala le 3 septembre donc pas de souci binomo boyebi so na bandi musala live together jamais kokufa parce que zo pesa donc so na bandi musala na yambaka téléphone après 15 heures mais so na osala te na yambaka après 12 heures alors ba tebele ba benginga pe pendant les vacances on a yambité ba msu ba komelinga na email o la danoise téléphone les osala te donc voilà et ça qui parce que na lingana za pe na moi kimia ngo en tout cas na zuango et ça linga bien alors ndeko moi si ndeko mobali et toyebi ke mbongo eza pasi mais moko sala moi sacrifice obimi ata une semaine 3 jours 4 jours moi libanda yanda ku échanger ba idée et ça la bien même na bana na mobali échanger peut-être ba idée makasi voilà bon mobile nanga za muta médiaté moyen à l'accès longeza te bien moka boyebi même ni bana nanga média YouTube nanga eza yanga alors bandeko nanga ba love bozala bien bosabonner bozala vraiment bien ba gros bisous bye bye.